mbote lisusu bandeko na ngai bino bandeko ya ngai masolo na député lelo tozali vendredi 19 mars 2021 boyebi ke ezalaka cadre échange ya biso na bino oyo bosolaka mingi na l'honorable les Ntambo Poshi Charma kasi kaka ndenge mo banosaki bino ke bokobanda kozwa bongo quelques personnes oyo akobanda kotia na disposition na bino de façon ke a pesa pe makambo ndenge ye moko alobaki lelo nazanga moko te l'émission sera co-présentée avec Eliezer Kazam wazali bon concert na ngai tozana na plateau na pesi mbote Eliezer Kazam mbote mingi Shadrack Balabebe voilà et ça makasi ya osala émission lelo na yo tozana honorable mbote mingi na balandinyon so ya masolo na député kando tikoloba émission eza émission co-présentée émission donc émission à lelo ngana yo ndoto co-présenter yango hein tu as invité honorable Eliezer Ntambwe kolo émission a rozala invité na biso donc Eliezer Kazam face à l'honorable Eliezer Ntambwe et aussi Shadrack Balabebe face à l'honorable Eliezer Ntambwe et Kolinda Mabe quelle est la notion lelo vraiment il faut to beta ma solo il y a actualité boyebi ki actualité zali vraiment makasi na mboka na biso. Nous allons parler, il y a depuis mortel, il y a honorable Thomas Lokondo et Komaki Lobby, vers 18h, Peli Soussou, Torobela Bongo, Masolo, il y a gouvernement, il y a Sama Lukonde, les autres traînés, Torobela Tapé Soussou, les solo, au Moko Zaya Passi, c'est l'homme d'information aujourd'hui, il paraît pasteur Moko, il y a message à Bomi, moi la moitié. Peli Soussou, Toro évoqué, pour moi, Belé, Toro Talapé, descente, c'est honorable, il y a dynamique, il y a 5 députés. Pardon, Bakitaki Bongo, dans le ministère de l'Agriculture. En parlant de l'arrivée depuis mortel de l'honorable Henri Thomas Lokondo, j'en profite de cette occasion pour n'appeler ma condoléance na presse nyonso mobimba oyo ba perdre peu monument to perdre il y a quelques jours Monsieur Félix Zola, alors mes condoléances à toute la presse congolaise. Et puis mes condoléances na patriote nyonso oebike aza tanzanien, le Tanzanie en particulier. Bah tu comprends président Nabango il y a de cela 2 jours le président l'excellence John Mukufu. Alors Inchi Amani Tanzania, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, je rappelle à tout le monde, Dieu soit la nation partout. Nous avons reçu pour vous l'honorable les Ntambo Poshi Charma. Il a plusieurs casquettes. Azali député national Elia Lukunga, Azali Bongo, initiateur et promoteur. Il y a Pesa Muninga Souri, il y a Tokomi télévision, Pea Makambo Belé. Naïle Tokobeta Masolo, Kitoko. Sans plus tarder, je dis bonjour à l'honorable Eliezer Ntambwe Poshi Charma. Bonjour Shadrack et bonjour Eliezer. Bonjour. Tozana esengo makasi ya koyamba lelo. Honorable Eliezer Ntambwe, nalingi nanu tosala moi rétropédalage mukie concernant liwa ya honorable Thomas Lokondo ngi to bandalango. Parce que ça sango ya pas sous député oyo azali collègue na bino atika ki mokiliase nzoto na ye komaki bongo lobby na butu vers 18h à na Kinshasa délégation ya député bayambaki et puis kende bon l'hôpital du cinquantenaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que député concernant programme na makambo nyo sondenge zolika? Merci beaucoup Shadrack. La disparition de ce vieux parce que ndé ba vie coach au monitangu moto ozana nu libanda même ba oyo ba revaka kobeta bal alobi soki na kobeta lokola Messi soki omoni ba Henri Thomas Lokondo bazaki lokola ba Messi na biso na émission quand Henri Thomas intervient la question c'était l'homme il y a principe il ne faut pas compliquer les choses simples il faut simplifier les choses compliquées alors c'est un vieux oyo ngana kokaki kozanga te yango na butu ngana kendaki pona komona nefis ketango bazo chanzoto na ena morgue arrivé comme à l'aéroport nombre ezalaki limité ya ba député ba kokaki kokende kuna nous avons attendu toye kokota na cortège toye kokomati na hôpital du cinquantenaire. Le vieux Thomas Lokondo m'a honoré personnellement parce que les jours que j'ai présenté à mes collègues ma proposition de loi tozaki na reine de la paix na pesa ba collègue belé ba invitation ba musu ba senga na kotanga quelques-uns a senga pesa nga invitation azui a chango ayena été alors que c'est lui-même qui a demandé mais je me suis approché de vieux Henri na pesier azali ko benga nga elombe
Belombe, cher ami, je vais venir. Cher ami, je vais venir. Et Mukolo ya manifestation, c'était la manifestation devrait commencer à 9h30. Nathalie 9h na moni été. Na binye na président. Mais nous avons été. Oh cher ami, excusez, j'avais complètement oublié. J'arrive. Oebi, ozoka mutu alali. Alamuki kolobato koma 9h35 vient Henri Thomaï à côté de la salle. Il me dit, cher ami, je ne pouvais pas manquer. Donc, ba vieille Ndengwana, quelle que soit ba occupation, cette disponibilité et la volonté de vouloir voir ba jeune évoluer, c'est ça aussi ce que nous avons besoin. Et le vieux parti, Ndenge Tokolo Baboye, Ayaki Wana, tout le monde a qui ça coïncidé. Na arrivé à depuis mortel et à Charles Lessi. Parce que Pasteur Denis Lessi Azaraki Wana et le depuis mortel de son frère était là. Mais qu'est-ce que je peux dire? Yangona lobela kana PMS. Omoni nyoso tuwan. Mutu akendaki poto avandi na kiti. Sikoyo azongi batiye place bachaka marchandise. Donc batiye place bachaka sac ba bagage. Donc mutu atiki kozala mutu a commis bagage. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Bozui tozanango. Nyoso tokoti kozala nango. Et sengeli totala. Mukolo toko kende. Qu'est-ce que nous allons laisser sur la terre des hommes? C'est comme ça que biso, ce qui otali chaque tongo, même lobi batubaye, bakoluka maputa bazo présenter ba doléance. Il y a même le maman qui était venu à mon bureau de la vie. Bayaki na bureau. Yo olobela biso ndengo lobaka makambo wana de mokonzi ya mboka akoka kuyoka. Mokonzi ya mboka za na mama za veve. Pote yaza ki moto ya mbongo. Ya mwana papa akufi mama tikali azana ebie. Mokonzi ya mboka pona nini atali biso boy papa 15 dollars. Za le kotate okokotala weza lokula témoin na ba papier oyo tango bafuta kabiso na komaka sanza boye bafuti biso na zui ota 15 dollars wana za lokula 30,000 francs congolais. Donc si on fait ça, bon on a eu embimi 34 ou bien 35. Donc on peut se 32. Nous sommes en Konaka. Naïbisa Baba Munabili Kambuti, Nzambi Azali Kolo, Binope, Bozande, c'est ça, pour Nani. Parce que vous faites un vie, et ça faut une abysso. Papa, le Bélabisso. Le Bélabisso, ma conjoint, ma soldat, ma son la bisso, boye. Le Bélabisso, papa, toujours non comme 30 000 francs congolais, 32 000 francs congolais. Pour que le logo yok sala, les amis. Papa, le Bélabisso. Donc, on n'est pas là, on a tout le monde a fait le Bakamakamu et Belé, le Bélabisso. Papa, le Bélabisso. Les Kamutu bébé, pas na yo, ya mwana. Okakisa biso esika wana bakonzi na basoda bo bavandi na bisika ya mbongo bakanisa biso papa tozosouffrir. Mais na nsima nango nalobi na bango baya na manifestation tosalaki ya dimanche. Il s'est fait que nos services n'ont pas fonctionné à la même vitesse. Bayete babenginga lobi, j'étais obligé de déplacer l'un de mes collaborateurs à Kekuna, à PC Bango à Liputa, mon assistant. Papa, merci mille. Et bien, il y a honorable Élysée. Merci mille. Et bien, Nandenge Silico ya Mabiso, Nandenge Tejuki Puta na 50 000. Merci. Zambia Pambola ya ebele penza papa de Boko sana yo vraiment. Na oyo saleli ngai vraiment ngai mama vieille. En tout cas, c'est un souvenir munene papa. Zambia Pambola ota na yo mobimba. Mama na bana nyoso ba Pambola mabakende liboso. Merci papa. Papa na ngai nabenga na monoko ya mboka ntambwe
years papa wani nzambe akupenesha opesi biso suri me nzambe nalola apesa yo suri ya solo papa olikambo osali nzambe nalola abakisa apesa yo mposa na yo napesi yo passage moko tanga na psaume 20 1 à 5 nzambe asalila yo oyo yo oza nango mposa kati na motema na yo ti bakokolokoko na ngai nzambe azwa likolo merci mingi papa natondi yo. Ce n'est pas que toza nango ebele parce que ndenge tozoloba awa okomona oyo abengi mutu babe ezosalanga pasi oyo il y a 7 mamans autres ya lokolo ebukana lobi totindi ye na hôpital na mwa muke oyo tozwaka. Donc on n'est pas toujours capable ya ko répondre na nyonso, mais pourquoi nous le faisons? Et aussi la difficulté que nous avons, Shadrach, il faut retenir une chose. Nous sommes parmi les gens qui souffrent. Bato bazo souffrir ponani. Tokende kana nzela awa, mutu akoya tuti yo. Deko jija ndeko lézère limbisa. Au comprendre. Mais yo salaka kerero chrétien mutu. J'en ai connu tata moko alobaki colonel wa. Il m'a mené. Donc mutu akosekisa yo, mais yaye il faut futa. Même ceux qui simbi kaka mukeboy, ceux qui ont nem tozana faute. Tellement que oko discuter pété. Il faut futa. Mais ceux qui aye a tuti non. J'ai déjà eu les dégâts dans mituka. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes appelés à un comportement mokobo. Faire la politique autrement. C'est quand nous marchons dans ndenge batunion so batambola kate. Batu baye ba député, ba commissaire du peuple, ba voter mutu avandi nanda ko bamona ke lisute. Ba soda na porte. Mais biso toye na style mususu. Notre sécurité, c'est le peuple lui-même. Donc, et pas dans un protocole Azate, secrétaire Azate. Alors, honorable, veuillez nous excuser s'il vous plaît. Nous allons revenir sur ce que Bozo Lobawana. Ouais. On est sur l'arrivée depuis mortel, il y a honorable Henri Kondo. Alors, qu'est-ce qui a coïncidé pour ADG à l'hôpital à cinquantenaire Pakangé? Voilà. C'est une bonne question, Eliezer Kazam. ADG à l'hôpital du cinquantenaire. Oyebi ba indien oyo ba koma bato amakasi o penza balobaka ke bazana ba konzi na poche de moi mobile. Je vais revenir na kopesa moi histoire à moke. Tozana ministre Félix Kabange Numbi, mon collègue qui m'entend aujourd'hui. Parce que l'action azalaki ko sala ya ba pareil. Il était ministre de santé. Quand il était ministre de la santé. Na action asalaka ya kokangomoni biloko oyo batie mutu oh appareil moko ezawana soki osimbika kaboye elakisi maladi nyonso ezana nzoto batia ordinateur bescro batwa na lobi bescro n'est parce que le monde aussi a déjà évolué na lobi boye na scanner musu okoti boye elakisi déjà maladi nyonso eza ba scanner te baza batwa lokuta tokenda na Félix Kabange aza médecin bazwa papa moko ye ministre nde alobaki bo testenga ba tester oyebi bakanga yeni balakisi ke azana ba règle douloureuse siko mwana mobali aye kozwa ba règle ndenge nini. C'est pour vous dire que c'est n'importe quoi. Tant aux hommes la manière dont ils sont en train d'évoluer. Félix Kabanga bandi ko traquer ba tellement que ba congolais ba comment ka soki ba komi fanatique ba yewan au moins makambo et pesa biso ba bon on est en train de vous escroquer. Les Congolais se jettent dans tout comme ça. La Bible dit tu mangeras la sueur de ton front. Tika ko luka mongo ya facilité ba ko escroquer yo. Nazo zonga na cinquantenaire. Tangu Félix Kabange basali loko wana, c'était prévu que l'état ala quand même na hôpital moko bo. Ya bien. Ba ye ko pesa parce que mama emo omonima yezo tanga même na basale d'urgence. Salité à modèle wana mais zaka kuna nous sommes médecins. Oui. Oui. Mais tango zotala. C'est comme Maïko tanga na basale d'urgence. Ya mama emo. Eza musala ba médecin de faut ba bongisa hôpital. Ou soit eza musala ba. Zelana ebisayo. Okoto nanga un jour okena cabinet ya ministre okutima ezo tanga place à Vandaka otuni ke za musala ya ministre to za musala ya batu babongisa. Ce n'est pas ça muto aza propre kozala propre.
ndaku jamais kenen ndaku de tous les médecins qui travaillent à Mamayo aujourd'hui. Okuta c'est propre. Honorable, excusez-moi, oui, tout doucement, ce n'est pas un débat, mais aussi que bazo sala kuna comme médecin au moins donc bango il faut déplacer des balles au belana no ADG ya nini. Ceux qui ont ligné tozongela émission ya Mamayo moto kozongela kai na loba c'est que je pense de cet hôpital. Oui, parce que on a mené autant d'actions sur l'hôpital, mais il y a les gens qui pensent, il y a même les gens qui ont commencé à nous diaboliser. Ce n'est pas ça. Alors nazo zongana hôpital du cinquantenaire. Tant où l'état lobby a un hôpital mon quoi bien. Joseph Kabila basala tapage bato FCC. Hôpital du cinquantenaire, na to mona hôpital a boité bala kisa biso ba matériel. Bazwa même bato musu. Mona zakana bato. Ngata mona sala ka publicité pour la publicité. Té. Pona lobela eloko na zala convaincu. Ndenge na lobaki na kena mbujimai. Hôtel Mibale à Makasi. Qui ne sont pas les politiciens vont aller le côté na Kasai. Métropole na Glory. Donc le 2 hôtel. Tous les politiciens ba komi ko ya bazol ya kuna bazol ronfler. Bazol kota même banyong. Soni ya batu. Ya modèle wa. Bazai belé, ba yebi place bazali. Et puis Soni au sale loko pa na binote. Oyo bandi ko ronfler na hôtel ya nini. Et puis o bandi ko sonner batu ke balingi leadership. Ni Chiku ya Maurice. Ni Papa Omer. Mcha, mutu moko tazo sa la politique, mutu moko pété azana poste ya leadership. Ya Kasai. Mais ça que basali esika moko ya honorer, bon honorer parce qu'il faut bafuta batu, babongis. Je réfère. Siko tangu babandi ko sala makelele. Oh to sala l'hôpital, ya munene to sala l'hôpital, raisi 100%. Bala kisi biso bazwa yango nazolo bazwa batu ba mibenga ka ba leader. Basala jalelo ya eloko kufa. Parce que les Indiens qui ont fait cet hôpital là. Bango ne bako basali pe ya bango HJ tala tous les politiciens yebi sanga iba institution nyonso batu ba signer partenariat na cinquantenaire ba signer partenariat na Mamayem parce qu'il n'y a rien mais HJ biso ba député tozwa kaso ko OK na centre médical de Kinshasa tozwa nyonso to wana ya bendien ya étranger. Mais traitement to bozolanda email yo kaka cité parce que pour les problèmes à traitement nzoto basakana kanangote il faut que tangu batongi cinquantenaire oyebi mutu ba utiliser lokola cobaye c'est un grand notable à Équateur. Ce grand notable qui a été ministre Koya Diallo, ok, qui a été premier ministre bazwa Koya Diallo lokola cobaye ya test au moins ndenge bazoluka ko tester Covid 1 allez bazui bache Koya Diallo kuna on l'a fait tuer naloba kaboye que la famille de Koya Diallo un jour va porter plainte contre le régime Kabila. Ils ont qui sous consentement na été ba forcer ils a problème ya consentement te ils a kola kisake omoni batu baloba ke bakenda ka kozo ba konzi bakenda kozo soin libanda biso to saleli binu eloko makasi Koya Diallo est décédé là-bas. Mutuami Balé a Koya qui n'a parlé du peuple c'est Jacques Mbadou, gouverneur de Congo central. Ba memie na muruarwa akufi lisusu. Vous comprenez? Mais nous sommes là. Tozotal. Et bah, tous les grands médecins aux Afrique du Sud, Keno Okuta, Ezaba Congolais, na Zambie, Aou, bah Tondi Baba, bah docteur Ino, bah docteur Congolo, bah Bango na Bango. Ce qui ok na Italie, bah docteur Bonaventure, nous avons les médecins, nous avons les infirmiers. Tous en a compétences, mais on ne veut pas les exploiter. Qu'est-ce qui va se faire? Bah je vais indien one. Honorable, doucement, doucement. Je ne vous arrache pas trop la parole. En fait, lobby tozana ba médecin ba osala à l'extérieur du pays. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en ce que bazoti kamboka na biso pour ba kendo osala libanda? C'est un problème là yo eza sous-estimation, il y a ba continue biso ba mona ba docteur na biso neti bango ka ba na compétence te ba kokate ba sali confiance à l'étranger pour na makasi ngona. Problème ezande que Congolais mi bakate. Omoni Congolais. Tela ye loko awa ya komona oyo azana ngwa te ya zotala kakuna yango moni na mboka na biso tozana problème yake mutu nyoso excellé akomi rwandais pona bango batu bakoti kosala makambo ya makasi zaka bapai mutu soki asali boy akomi ugandais. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un problème on réfléchit en termes de solution ils ont proposé nini vous devez quelque chose aux autres tripoter OK bozongi bo mais na kebo na zongi boité nazo tali sabino
le Congo ne sait pas utiliser ses compétences. Ils ont l'armée. Tous les Congolais, même l'armée américaine, même Awa, ils ont la police. Awa, Kenena Hollande, Willy Talambingamut, un Congolais, policier hollandais, Azawan. Mais Akoya Awa, n'a pas même expertise. Akopola na hôtel, Ako se supporter, Ako lemba, Ako zonga, Belé Baouta. C'est pour vous dire quoi? Les Congolais ne savent pas exploiter les compétences. Je parle de l'hôpital, question na yo. Et puis pour clôturer, pour aborder notre question. C'est là que c'était. Si l'État déjà question te kaka pona otuna par formalité parce que bao bazolanda biso bazana pour sa réponse. Ba yeba pona nini bakanja DG à hôpital du cinquantenaire. J'ai parlé de Félix. Moi na mobali wana Félix a kita alobi ki a contrôlé kuna bato est-ce que bazana numéro d'ordre. Obike. Moi na mobali wana a eu le courage de vouloir frapper un ministre en fonction. Félix Kaban. Frapper, Kobet, un Indien. Okolobanaeni, Yasolo Lagana Raïs. Et ça s'est passé comme ça. Félix, Moutou Kabila, Katangé, Oh Balobaka ke Bangonde Raïs 100%. Batata, tout nenanga kilu bamonda wa kwefuka ma circonstance. Azawan. Sous Kabila, bazo maltraité. Donc, osomona degré. Si comme moi na mobile wana asala bisala sala toyeba ka contraté au ba indien et loko wana ya cinquantenaire ezalaka lokola hôtel ya tous ces indiens oyo mona kana ba supermarché omoni congolais zoteka félicitations na deuxième parce que deuxième alongola bango zaji komona indien moko avandi kaka congolais azakuna na guichet ya telemi wana c'est tout mais tuna mbongo pesa ka $5,000 tuna congolais azalia $100. Vous trouvez ça normal? Et ceux qui basisi côté kabake kolala na hôtel na bango wana ya ofele. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Awa bakanje ponani. Kaka makambu oyo mikolo ya Covid. Il y a docteur Moko ya mwasi qui était na hôpital bazo sala tour ya basal. Nzokande mwana ya ye le tout puissant. Comment on a eu parce que AZ, oui, AZ Raman, AZ Raman. Moi, on a eu Nzokanda Zalaki Wan. Docteur Iget Ngombe à Koti. Mais c'est fait que pendant que Azo contrôlé, le téléphone n'a est sonné. Abimisi téléphone pour qu'Atala n'a zo bengaye. Parce qu'Azapé n'a pas chef naïe bakoti ko bengaye. Mais en dehors de ça, à côté de kozala na mobile na ya côté ko benga c'est normal. Azape na famille na ya cause une urgence. Où est-ce que c'est écrit que Mutsoki as un médecin et qu'azo consulter il ne peut pas regarder son téléphone si ça sonne. Le fait que kabimi si téléphone qui atal. Wana indien wana yi abotoli téléphone. Ce que sakani na ko bimisa yo. Wana ki pété abandi ko sala musala na ya bandi ko sala. Tango asilisi ko sala musala landiye le patron, le patron a Z Raham oyo soki nan papa na sisi pesa na kasi téléphone na ko pesa yote ba konzinyoso bazalia olingi ko saka nanga mwana mwasi wana pe igeta lobi jamais indien ko saka nanga te parce que awa indien to benga ke mundeli libanais to benga ke mundeli chinois to benga ke mundeli ni indien ni chinois ni libanais mundela za wana te il faut que les Congolais retiennent d'abord ça. Alors tango lobi jamais yoko sakananga ngai na ende pa na bino na kosala ngote pesa nga téléphone nga wana boy ko pe ye pas eu téléphone na ye ya indien lobi zela na lo collègue a collé ndeko na biso iget ye wana na ye na mur c'est pas possible et cette femme connaît quand même ses droits ake comment na batu bakoti ko sunga ye balobi le tout puissant oui. Bien sûr, na moni quelques médecins basali memo na bango ya koloba ke batika nani Raman Azed batika ye Uget ainsi de suite. C'est ça aussi les Congolais. Yango na lobaki tozalaki na yo je pense sur ce plateau. Na lobaki na bin ennemi ya Congolais aka Congolais yemo. Tangu yo soki ezwindeke chaku kosekate. Ndenge mwana mobile oyo AZ
à s'allier à cause de l'European Show. À chaque salle, vous avez un mot à dire, vous avez un côté. Même ceux qui vous estimez qu'il y a une faiblesse dans le comportement de Konabino, les linges sales se lavent en famille. Beaucoup de les matins qui sont au côté. Et les déclarations ne joueront pas sur la justice. C'est la raison de nous jouer. Parce que, il y a quelques jours, dans le Bakinayo, Banani Bazobo Mana Est, Bakangi Bandegonabis, OICSN, OS4, Bakote Kaba munition, Massassi Nabiso, Nezobo Mabaso Danabiso. Massassi Nabiso, Nezobo, Babraker, Batake, ICSN, Bomibaga. La complicité à tous les niveaux. Il n'y a pas de Rwandais là-bas, il n'y a pas de Ougandais. Nabao Bakangi, Bisomo Koka. Tangu, Boyoki Bakangi, 82 caisses. Caisse moko ezana 500 munitions. Donc, tozake balle moko ekoboma mutu moko. 500 Congolais bako kufana nini. Et masasi wana bazoteka $4 par cartouche, par coup. Alors, ceux qui ont multiplié, et c'est la même chose. C'est les Congolais qui tuent leurs frères. Même si en politique, qui nous attaque plus. Ezaka bandegona biso. Donc, il faut attaquer ainsi de suite. C'est ça le problème. Donc, moi, je suis Azed Raman, ceux qui Raman, à Kolia Vungure. Donc, Alala Kina Nukuna na parquet. Ngai, na kosenga na ba magistrat boy. Bon ma paye na nubiso nyonso bon ma pa biso. Verbe ma paye. Je m'appelle, tu m'appelles. Esprit à vengeance. Vous nous avez. Ce n'est pas esprit à vengeance. Il faut que les gens comprennent que les puissants sous Kabila devant la justice. Et ça problème à Kanela te. J'ai là Azed wana leki Kamere nani. Kamere est un directeur de cabinet du chef de l'État. Et ça un problème ya mutu na mutu azana dossier okoya awate obandiko coller bande kona biso moi si. Hein? J'ai comme impression qu'il y a Linga qui a violé, écoute. Vous comprenez? Parce que d'abord place à Kola qui est wana Simba qui est ici gani. Bah parti intime. Alors, le chef de l'État, félicitations à Makamonio Sozo le Kanambo, à te comprendre que Moussa les os les mais et l'or Moussou Batbabo Sanate 2023 et Zamusikate. Tozan a besoin à Batu Oyo, Mitou et Zosala. On n'a pas besoin des incompétents. Félicitations, Félix Antoine Tshisekedi de l'excellence, le président de la République. Alors, honorable gouvernement. Population, ils en ont besoin de lia, ils en ont besoin de mela, ils en ont besoin de lata. Oh nani, c'est qui cet artiste a yemba obi, kudia kunwa kuvoila. Félix nani na yebi comme on a été, sauf Félix Oazé coupable au moins ndingwana. Alors, population, ils ont s'attendre que ceux qui gouvernement est bimi, makamonyon so erozonga normal, makamonyon so erobonga. C'est ce que la population attend. Si le gouvernement est bloqué par rapport à nous, depuis que lelo lobby, oh, bozela nous, baposte bima, ba déposer ba liste, ba musu balingi ko déposer ba liste té. Ba musu balingi ba ko makara ba ministre. Donc, problème est wana que bakambo eza ebele o ezo bloqué gouvernement ebima. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ceux qui bolingi ko bimisango te boyebi sika population que gouvernement e ko bimalango te batu bafana bango kimia. Batu ba message na couvre-feu. Batu ba ki couvre-feu rozal. Ba message nango 21 mutabi ki fako tanda toko message so bolobi que gouvernement obimate. Alors honorable, qu'est-ce qui traîne? D'abord problème à couvre-feu aux Zoloba et comme à péage. Les gens ont ta message qui respecte encore. Couvre-feu tikalaga ya bato mituka. Mais bato ba sala ils ont député ne bo le kana butu. So yé batel honorable le kisibino. Je me rappelle un jour, je venais à un rendez-vous ou une réunion importante politique. Na place moko ya liko. To silisi réunion wana na 1h du matin. Na koma na bandal bakangelinga nini. Na balobi oui, honorable to ebio. Mais tozo to saga mi be konabi. Je suis resté là-bas pendant longtemps. Et ça problème ya ba député. Problème est que ba barrière wana komi ba péage. Mituka kaka ne bazo kanga. Moto ezoleka te, ba piéton bazoleka. Couvre-feu basale laki pona mituka te, eza péage te. Ya baba na kofutisaka ba mbongo ainsi de suite, non. Na bamboka mususu ba reconfiner. Ba reconfiner, couvre-feu zali ainsi de suite.
n'a pas de disposition à ma casse. Oui, devant les évidences, il faut que ça l'aille. C'est la même chose quand le président tanzanien a Kofi Lelo là tiba masque on a parce que il y a les gens qui pour y ezala qui vraiment la prière azoloba mkono na okende bokanisanga ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri, unaweza ukawaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Na mimi hilo nina uhakika. Na mara nyingi Watanzania wao wana tabia ya kukumbuka ukishakufa. Wanakuambia pengo lake halitazibika. Siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Sisi tuijenge Tanzania. Ndenge boko yoka. Ezolo bamana swai. C'est quelqu'un qui croyait trop, mais balobi oyo ezomona nate. Totiki la ngonzam oyo ezomona neza ya biso. Qu'est-ce qui se passe? Dossier ya gouvernement ya Samalukolo. Yemoko alobi lobi. Il ne faut pas toquer na précipitation, toujours kaka ndengwa. Baliste oui, na loba kiawa batu balobi ta Eliezer. Bazo bosana ke toza quand même parmi Daliki totika la besoin na évoquer le moko batu abi ko zo négocier poste ministériel. Yango zo le ba ouvrier tongo na poko ba ofuta mandenge mote fu ba récompenser yo pour salari comment pour na libumu na yo. OK. Siko Russia salaki komba pona libumu ya nani? Luku sasala komba pona parce que bao bakufa bao batumbaka na UDPS baye batie moto basala pona libumu ya nani to sala kape lokola komba nyoso zaka ya libumu boya kape to yoka kape ntunga wana ensemble. C'est malheureux ya ke yotangu biso tozo bunda ozo lia beefsteak Victoire monani olingo continuer ko lia beefsteak. Ce n'est pas ça le lot. Tant on a la même biloni mususu zobima. Nazo mitu nazo yito zawadi. Donc les opérations admettons que M. Tambwe. Attendez. Admettons que M. Tambwe négocie un poste. Est-ce que ça m'a bien? C'est la qualité. Nazo mérité pour nani. Compétence, babi kama compétence qui député ko to kimi obatam na sina pesa mninga sourire. Oki mamoni ke kuna neti moto ko komino ko saba cadeau ba nini ko pesa bo sala bo zonga kende. Action zonga kende. Na lobaki na batu tokotangisa bino politique. Oyebi elo batu bazaji koze. Bazaji koze la lokola ba journaliste mususu. Bazaki na moto bakomi ba député bakufi. Bazoyo kana lisu. Mais yopo ke lo ba. C'est la qualité. Ok lo ba bango malembe ndeko le. Na expliquer yo. Oui. Ndeko Basile, il était journaliste. A commis député, tant que ministre. Yopo ke kana même procédure malgré tout nos ministre était. Pour toka ko zo préparer relève na masoma député pour y parozo négocier mo lo mo botam so ko tika masoma député commune kuna. Ndenge sangane ko pana po ndeko leza zo recruter ndeko leza lancer offre nyoso la panga comme ministre yango linga tika na masoma député tout ça. OK. Donc tant que aussi ces émissions na yo na Eliezer bokoya lisusu une émission té lokola bozo yeba te que il n'y a pas de succès sans successeur. On cherche à former les gens pour que ba moité les pas bino bomoni kete azo welisa ye batu bazoloba te batu bazoloba te yo pe ozoloba na kati na lobi bohi ce qui me c'est Tambwe que je suis nazo négocier poste ya ministre nazo tuna na batu na mérité te ba o nyoso ba wayambar o ba leka ba benga ba ko ba excellence ba leki biso nani ngana leki bango na ki villageois newo zo mona bango muto akoko kana na ngaza te parce que d'abord je suis villageois na lala kana etoko na kitikwala donc eza biloko o bango ba kotikala ka jamais ti ba kokufaka o mani villageois kokoma na ye muto a ville hein mais kokoma yo muto a ville surtout batu bakenda ba poto ba viva trop na poto impossible akoma akoma te biso sikoyo omoni na bamboka na biso donc omoni
linzanza ya sardine linzanza sardine bazwi mafuta mbila batie wana bazwi teni ya ilamba batie boye nalobi eteni ya docteur eteni ministre te eteni ya ilamba batie boye bazwi siko allumette nde bapelisi tchup batie yango wana donc lumière na butu yango wana na ndako jamais mutu akoyeba yango te et puis toza na biloko moko batiaka mai ya boye basala yango na mabele donc fraîcheur naturelle na mboka babando benga ngo nini eloko yango pourtant osali boye tokomprate eza vase la nini bobando benga ngo nini obenya ngo nini bobanda ko obenya ngo obenga vase kuna ndo benga vase même kuna ndo benga vase na kikaru nda ko benga ngo nini yo bando benga ngo nini yo tolo byango bando benga ngo nini botika ko perturber ngana lobela gouvernement sama Lukonde yemoko alobi ke botika na bongisela bino biloko boza pressé pour nani bobimisi ba gouvernement bolimbi ba gouvernement bimina Facebook et limbi. Quand je dis aux gens que jusque là ba liste na batikité tala ba to agitation même quelques journalistes m'ont appelé na nini aux informations na lobby beaucoup déposer liste sur base de quoi na ba pesa qui portefeuille ba pesa ngo avant-hier ne ba pesa ba lobby ba tout boy yabino ministère boy. Tout ce que nous allons demander aux gens batinda ba candidat valable parce que ceux qui lobby bo Eliezer Azoluka poste ngamoko wana ko za la ministre de la santé, ministre de la défense, ministre de l'agriculture, ministre de la budget, ministre de la finance, ministre de la économie, ministre de la communication, ministre de affaires sociales, ministre de la transport. Ce n'est pas ça. Tolinyi kaka bacha batu moko boy bato ngo pe bako uta lola te basaka parmi biswa parmi biswa bino yo be ozamuntu te tala ba na lobby parmi biswa tangu nazolo ba parmi biswa wana yo pe ozana kati lokola yo revakate ozo rêver peut-être ka kokomaka porte-parole ya wera to ya JB te il faut qu'on rêve de grandes choses. Qu'est-ce que j'ai dit bato wana bako uta lola te il y a les compétences basaka na kacha na biso les gens mais nous avons besoin ya bato moko boy bakotangisa bato politique honorable na kato te bozana combien de postes ma groupe na bino ba pesi bino combien de postes sur combien de personnes OK na ensemble ya Moïse bisika ngana za élu ba pesi 5 ministères sur combien de députés na vice ministère moko donc c'est lokola 6 sikoyo toza 70 députés wana bobomani te on partage à gâteau on partage à gâteau faut kabola partage à gâteau et le kongana zo ebisabili na nyonso to wana c'est le chef de l'État qui va décider. Personne ne peut devenir ministre parce que seulement Jean-Pierre Bemba a désigné, parce que Moïse Katumbi a désigné, parce que Bati Lukwebo a désigné, parce que nani musu moto a devenir ministre parce que va désigner pas moi. Il faut encore que le chef de l'État accepte. Yokalika. Il faut parce que yene muto zo tchaba joueur ndenge. Donc ozolo na pétition na koloba ki on comme déjà ministre. Apparemment yango makambo zo le kana réseau ce que ndeko Eliezer ayebi ki abeti déjà gouvernement c'est Eliezer na Steve Mbikai. Elengo wapi? Papa, tika ko pesa nga kanda kuna. Je n'ai rien en commun avec M. Steve Mbikai. Rien. Ata eloko moko ta en commun yake, hein? Place de kutana. Bana banda otanga kuna. Zela ka cité, bana nanga bazaki kotanga, tuna bango combien de journalistes totikalaka, ba journalistes belé ba kotsa bana bakima parce que c'était cher. Kuna na cartésien totikala kaka ngai na vienanga Willy Kalengai qui m'entend. Le deux journalistes ngai Tambwe na vienanga Willy Kalengai. On m'avait fait une réduction à bana nanga parce que nazaki na bana tout, oyebi nga nazaka na bana 28 et na 3 bazoya a. Donc bango tout bazaki kun. On m'a fait une réduction compte tenu à nombre. Nazaka kunate. Donc c'est pour vous dire que je n'ai rien en commun à Steve Mbikai. Aza pembe ngana za mwindu. Aza mulai ngana za mukuse. Aza munene ngana za muke. Et alobaka français kitoko nga villageois. Aza na mbongo ngana za mobola. Papa nanga ibanité. Aza na ba école ngana za ni lokoté. Donc en tout cas, ye azalaka na Kabila akomina Tshisekedi akepa Kabila les lois na Tshisekedi. Ngai na kenda kunate. Donc c'est pour vous dire que il faut quelque part là, même ceux qui bolingi ko sala baku bo sala yango. Nazolo ba pon assurance té.
Et le Congo Zoloba. Tibo Nazoloba, je n'ai pas déposé ni ma candidature, ni mon dossier, et personne ne m'a consulté. Et c'est ça qui fait très mais le Congo non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas M. Tambo. Il faut déposer tes autres. Le gouvernement est Kobima sans M. Tamboué. M. Tamboué continuera à défendre la République. Les pétitionnaires n'ont pas adhéré à l'union sacrée pour raison de poste et c'est par conviction. Bisoto Zalana, chef de l'État. C'est par conviction, mais c'est une récompense. Récompense à Nini. Problème est à récompense. Problème est à récompense. Yokana Zoe Bisayo. Ceux qui n'ont vendu ici, Shadrach Balabébé, na Eliezer Kazam. Na lobby na bango que voilà. Na lingi na monter télévision. Télévision wana na lingi sala boy ba télévision mususu za boy. Donc ba ona zana bango wana ba yebi départ bazana idée. Même ceux qui n'azate ba kozalate ba tu atolanda kana sima na fimbu. Na fimbu te ko sala boy te. Ils savent matérialiser. Mais qui incarne la vision de l'union sacrée? C'est quoi l'union sacrée? Bazana réponse. J'ai donné un peu. Nathalie Sibango, c'est quoi l'union sacrée? C'est pour vous dire quoi? Les pétitionnaires qui ont cru sans que Bayeba, pendant que Batu FCC c'est une machine. Bazon Dimate. Par quelle magie Félix va changer? Bao wana besoin d'incarner Bayebi. Ils ont la facilité d'expliquer c'est quoi l'union sacrée. Et au César, vent nouveau, Oyo. Chef de l'État Lobaka, Lumumba Loba, l'histoire du Congo s'écrira au Congo. Et c'est vous qui devrez écrire l'histoire. Quand le chef de l'État nous dit ça, comment écrire l'histoire? On va écrire, allez, Bobundi, et si les Bozuis va escroc, va opportuniste, Bopesi Bango va poste. Ok? Binobo continuer dans la poste. Ça va? Bon, équipé. Qu'est-ce qu'ils ont à part l'opportunisme? L'expérience, on a besoin de Bayamouibi. Babana Ikolobango, chef de l'État. Expérience. Alobana Bangonine. Azan expérience à Mouibité. Yako Violette, Yako Bomate. Aujourd'hui, Félix a déboulonné sans armes. Voilà la technique. Et nous avons besoin, ceux qui ont lobby, ministre et gouvernement et combattants. Il faut que les gens sont bêtes en peuple. Tant que vous avez un okimi parlement, na lobby na yoto na plateau awa. Tant que les députés sont actifs dans l'Assemblée nationale, 10 sans qu'autant que comme moi, M. Tambo. De par intervention dans les débats, les propositions de loi, les initiatives et contrôle parlementaire. Tant que l'on a 10, tu as 500. Tant que l'on a 10, qui m'a parlement. Je suis de formation politologique. Je suis politologue. C'est quoi gérer la société. Et je suis chroniqueur politique il y a de cela 20 ans. Chroniqueur politique. Je suis celui qui a renversé tendance au Ebi. Et puis, na kolobara ko rappeler bakolobana que villageois wana commis le lend. Et ça problème le lendoté. Oyo mutu alongola batu na polémique ya ba musiciens. Tous les grands journalistes na Kinshasa, bazaki banani. Kake oyo alobela ka wera, oyo alobela ka boye. Ba mema bango na poto pendengwa. Na poto ba mona poto grâce à ba musiciens wana. Oyebi style oyo ya mutu azolata azui sous-vêtement amatisi boy. E utawa tellement que bazali ko pesa ake et pas jiba pesi chemise. Ake pas kofi a pesi. Il faut la kisake et loko musicien on a pesi nde suka ya prix. OK? Eza cher. Ake a sengi caleçon. Ba pesi donc pour na bayeba ke azui caleçon ya sika ya cher abimisi wan. Azotambola boy. C'est biso batambo ndeto casser là wan. Tolobino okosa la Congo sans faire de polémique. Na makambo sérieux ya mboka na yo. Et de par notre combat, ba mouvement citoyen bi. C'est notre combat. Ça restera comme ça. Et nous avons changé toute l'image du Congo dans les médias. Tout le monde commence à faire des émissions politiques. Tout le monde, même Baobazaji Kolongo la bilan, mon succès aussi là. Ça c'est nous ça. On a créé ça. Ce n'est pas de l'orgueil, mais nous devons rappeler. C'est chez moi à la maison que les journalistes engagés tout chaque 5 minutes aux Aïe Kokuta. Place Bazali Baï. C'est pour vous dire quoi? Tu me mis le Gomokobo. Il y a un peu de mis le Parlement. Depuis Shadrach, Eliezer, depuis Bino Babota Bino, si on a un député qui exerce le mandat au niveau national. Et tu as le mandat d'un député est national. Mais attendez, c'est là qu'a cité. Le sponsor, on a causé la Kakangai. Pour nous, on a connexion. J'ai une chaîne de télévision. Tous en ont partenaire combien?
ils ont une chaîne belé, ils ont un partenaire belé. Pour un niveau salangote. Quand le mandat est national, il y a un moment tolongo a toqué Mbujimai. Balobi oh akeko lukapo. Mbujimai okima kitango de sénateur moi a kitiwa no kimi. On a ça 2 semaines 4 jours boyika sénateur moi kitale. Tout la musique ça tira out équipe. Bon, sénateur a Mbujimai. Lobi sukuna ba monio et pas ministre agriculture. Oui. Yoka sénateur a kiti. Tozana posa ba image. Mais c'est temps moi kiti na Mbujimai. Pour la 2 semaines 4 jours tout la musique ça. Mais c'est temps moi kiti na Mbujimai. Kobanda aéroport, ti place à Koma qui na hôtel ya Silva Mabanga que je remercie, Sun City, place à Salaki meeting, Makolo. Vidéo za l'image za. Mobilisation au sénateur wano zoloba. Ceux qui sénateur ngana ebite kande na zo kayo. Abimisa ya image. Et nous avons mené l'action biso toza babola. Ce que j'ai dit, ce qui donne c'est le cœur et non la main. Tangu siko to kiti na Mbujimai. Nous avons mené une petite action. Au moins 1800 femmes. Balatili puta balobi mwana mukolo lupango alekaka. Au moins 1800. Et c'est ça les makolo rapide. Na lobi boye. Waneza ba polémique à Pamba. Toyebani. Toyebani. Tango uzomona bazo ya manga. Yo kende ide pesa yamba yo. Ako yamba yo te bayamba kinga pona nini? Parce que bayebi que moko na bango te ide pesa ba mobiliser ka yete. Oyebi eloko babenyi na Mbujimai tatu pierre. Comment on a tatu pierre za côté ni koyoka. Donc c'est pour vous dire que yo suis mon un député, je suis élu à Lukungu. Nous faisons les actions sur toute l'étendue. On a provoqué baning. C'est là, ils ont provoqué, ils ont tant que ça va touquer. Quand le mandat est national, on agit sur le plan national. Kinshasa mobimba sur les 4 circonscriptions. Tokenda wapi to agir sagade. Tolobi en dehors de ça, notre mandat est national. Tokena Goma. Na Nord Kivu. Tokena Niragongo. Tokena Kasindi. Qu'est-ce qu'on fait? Tokena Kabinda. Na Lomami. Tolongwe kuna tolobi. Toke kuna. Na Kilunge. Mboka mboka za musika kuna. Nous avons agi. To agir na Mbujimai. Et tolingi to zonga lisusu Mbujimai. Ce qui moni tokenda ko mona ministre de l'agriculture. Pona ni tokenda ko mona. Pendant les temps, oui, pendant ces temps. Mais vous avez une coquille, il y avait des Kinshasa. Tout le monde est comme sous dynamique à 5 députés au créé bord. Problème est à créer bordé. Les caucus, il y a élu à Kinshasa. Moussala n'a besoin de Mboule Beti Boibato. Et ça, il y a une famille qui a perdu 4 enfants. Caucus c'est arabe. On a ce qui met cet tambour à Kiti. Mais c'est pas ça. Tout ça là qui caucus pas et comme à l'église, tout ça là qui a réunion. Tout ça là kazalaka na population. Tant que tu dis que caucus c'est allé fonctionner malam te. Tu créer 2-10. Tout ça qui n'a pas le coulage. Yango créer un procès à 100 jours. Ce qui va te bailler bakate. Et botama na 2-10. Ou on a tout ça là qui. Tous autres tambola. Les députés qui sont actifs. Mais 2-10 à un moment donné. Peut-être tout le monde va te ambition et bandi. Va te les mines autres. Tu le bites hein. 2-5. Tu divisé. On a ce que tu as bêta. Honorable, honorable. Problème. Insubordination. L'émission n'est pas. Honorable, doucement. L'émission n'est pas un débat. Tu as posé des questions, ou répondre en fonction des questions que tu as posées. Ce n'est pas dire que tu as posé des questions, mais tu as donc, c'est que tu as préparé ma caméra. Okay. Ce n'est pas un débat. Ceux qui ont évité, les politiciens préparent un caméra. Le gars là, ils ont posé na lobanayo. Politiciens, musala na yeko préparer ma caméra. Préparons bien. Oui. Très bien. Yo kende koloba mabena ngana changu okozwa tatu pierre. Okozwa mabanga ndi koyiba. Moi je suis esclave de ceux qui m'ont envoyé. Yango zomona même temps où tozo tambola, ezana ko tambola na ko tambola. Tokenda kia wa lancement ya ba travaux par les chefs de l'État. Quand M. Tambo est arrivé, on a senti que M. Tambo est arrivé. Tant que nous avons lancé des travaux, Baeli a Tchangou, Tozaïna Banka Mibale, Paul Chilumbu, Nakalon. Ce qu'on va Moussouana, Bazali Salani, il faut tomber ma bangona Mkongo, Boya Tokin. C'est quoi ça? Alors, tant que Tosali, 2-5, honorable Charlotte Massial, honorable Ados Ndombasi, honorable Chéribin Okende, honorable Ogi Kalonji, et M. Tambo.
les stagiaires de députés ndenga ezate que nani azokamba te nga naza stagiaire nazaka moto azoyekola d'ailleurs mingi soki tokei moto azobimaka avant c'est notre aîné Chéribin Okende. Alors nous avons besoin ya ba député toke comme le ministre de l'agriculture makambo tozoyoka ya Bukanga Lonzo apesi biso ba information kala mingi te tokosala descente Bukanga Lonzo eza na Kwango tokende na honorable du Kulungu. Mais quand vous restez en train de tourner le pouce, to même kabino na Mukongo, ba érosion toni na Lukunga. Awa, to kiti na noté. Ceux qui to kiti, allez ba tutu ba yi. Quand nous marchons dans des bureaux pour nous plaider, c'est ça le problème. Donc, on député dans notre lobby fait la politique autrement. D'abord, autant ici ba touké, le mandat d'un député ne doit pas rester entre les quatre murs. Oh, yo ba vota yo wapi na ba kwa Timuna, ozaka na ba kwa Timuna. Les leaders ba kwa Timuna. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire-là? En quoi est-ce que le mandat est national? Parce que les lois que nous votons, tous ont voté pour Nabakwa Chimunate. Il faut que ça prenne en charge la situation générale. Donc c'est ça. Et puis, Shadrach, yebisa bango que ba revaki que M. Tambwe a coulé neye ba mona ba misusu ba kula. Tout ça. Alors, on a limite aussi ça, excusez désert. Population baza mutema moto. Baliba yeba yoza détenteur ba grand secret no mi bengara yebisa bango base la gouvernement journée. Voilà. Le premier ministre c'est lui le formateur du gouvernement. Eza lokola papa zana salon maman zo lamba yozo tuna papa tokolia earning. Papa koloba na yo maman ndem twayi. Muto zo lamba na minito. Le 33e jour. Papa. Batu ba lembi. Eza na problème. Kabila konzi bino na 18 ans. Ce qui se combat, l'obi babongi c'est la bino eloko bien. Bo sepe là. Un petit nanga, loba kinanga likambo libala. Yo ina kabila ponani. Parce que depuis vanda donc moyen honorable, c'était pas le sujet. Merci beaucoup. Répondre à la bonne question te poser, ce qu'on a ina loba elo mususu. Makamba ba pasteur comme zonga. To bosana ki makamba beza ba pasteur. D'accord, pasteur intel, la sali bo crime. Pasteur intel, ouais. Le lo to ekoyo kalisusu. Pasteur, il y a église à message. Pasteur a message. Abomi, donc tu habites à Mondiminaye, ou bien Aza Babano ou Tawapi, donc Aza Nani, ou soit Aza, tu habites Likangounaye. Bon, compliqué à expliquer. Fiwana, Pabalobi, pasteur, Wana Nemutu, Abomi, honorable. Makambo, zo de Kanamboko. Bozo analysant au Penza. Donc, tu as sur la place où tu es là, tu as un problème qui m'attend à l'église. L'église est comme un centre de crime. Ok. Compliqué. Tu as jusque-là, tu es un crime. Parce que acte de naissance, il y a un jugement. Acte de naissance, il y a crime, c'est le jugement. Ce qui juge à l'objet que il y a crime. Nous, c'est toujours là-bas. Les apamba. Mokolo vérité, c'est les juges. Ils ont considéré comme vérité ce que les juges vont dire. Tolandi, dossier, il y a pasteur Jean Baya. Il y a pasteur, il y a message. Il y a une vidéo. Il y a une explication. Ndenge balobi, bakuti, sapato moko ya sœur wana, na mutu kanaye. Il s'est fait comment? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Selon la police, population alertée bangoke, ils en a dit mon ko wuti ko boaka ebeni. Côté ni. Bake ko boaka ngo côté ya CNPP, côté ya campus. Siko balandi ti baye ba calé pasteur. Pasteur a kimia tikali wana zo bloqué balobima. Ozo kimanini kiti sa vite, yeko kiti sa vite. Batounie, il a commencé, il a expliqué, Makamuna Ndenga a expliqué. Mais il y a quelque chose qui se passe dans tout ça. Parce que les enquêtes, Nathalie d'abord, la police a une qualité, il fallait d'abord inviter la police scientifique. D'abord, il y a un problème là-bas. La police scientifique. Ouais. Namboko la police scientifique oui. Fallait pas ça une intervention rapide honorable. Non, parce que la police scientifique a koya ko sala ba biloko moko boy
ya kobimisa même empreinte na ebembe wana tango bino bosimbi ya yo empreinte donc au brouiller piste wana makambo ya poto eza makambo ya poto te la police na ba film so mutu akufi ba empreinte banini non eza fallait no kolongola ko dégager ebembe wana awa tozana ba médecins les juste ya makasi qui sont reconnus sur le plan international. Il ne faut pas tout négliger à la compétence de l'histoire. Il ne fallait pas toucher. Oh, babengi magistrat, babengi procureur à l'Obibo Longola. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il fallait appeler la police scientifique. Mais balobi yo pasteur suko ozaji ko kimani. C'est ça la question. Omi kangeli na mutuka pendant combien de temps jusqu'à ce que batoboli ba pneu. De aye kobina. Et à un moment donné, il y a mon quoi bon, nasina ko ina maboko na bino to solo. Non mais il y a une vie. Abina ko équiper bino. Oui, na ko équiper bino. Donc, il y a une vie qui est partie. Ndenge bazo soupçonner balobi, il semblerait que pasteur a violé qui soit un mekati ko violé parce que ceux qui a réussi saka tande linga ki ezala ndenge mususu. Makambo ndenge wana généralement ils a ceux qui mutu a raté, azomona ke makambo shiko ekobi. Il y a eu ça. Est-ce qu'il a fait ça? Pour éviter la justice, pas dire. Mais quelle est la leçon que je vais tirer dans tout ça? Le problème n'est pas d'aller aux Okendena Lola, aux frères Branham à lobby, aux témoins de Jéhovah. Bakoye bakwe boza ba disciple nanga. Na izali dinabi. Ni na koloba. Chez moi, na lobaka na bato, naza entre deux églises. Église de réveil. Côté moko. Kuna donc pas na 15h na vanda kate parce que bakotia ba bafle koyoka kamuna yo. Ce qui olobi milimo mabe. Biloko na ye, biloko na ngani. Et de l'autre côté, ils ont une église mususu, wana eza lokola ya ba américain eza calme. Mais tant ozo mona ba personne avec handicap. Ozo mona ba tunyo surtout wana, bazo ya kokote pa nanga. Tovanda na salongo, na sala ba activité na ngana foi. La minute oyo balingi babongisa foi jusqu'à tokende ezate ya liboso yango ya mibale mpona mois de la femme toyeka baninga bazwi babilama biso bongo na kokokisa bato nyonso mama yo d'abord osalaka sikoyo liputa ekosala eloni yo mpe osalaka bongo bote oyo ovandika président nga asalaka na te kaka nasalaka baproduit na ngai. Merci papa. Allez, tu vas leur donner les transports pour qu'ils vont. Pourquoi ils n'entrent pas à l'église? Le vrai culte, selon la Bible, ils ont aucun kotala, baoui bakufela, baboti des orphelins. Les autres ont moana autozoa qui n'a marché central. Kuna batutu basambela kabazaji ka koleka. Cette fille là malade. Azo kufa, batu bazota. En parlant de l'église. Je parle de l'église. Et awa, kende dimanche, tala dimanche, combien d'églises que nous avons? Toujours na bato message wan. Ezana mususu abenga kama cha collaborateur na ye, azotuna. Est-ce que yebi mutombo dikem? Bana mutombo dikem ngana yebite. Yo yebi mutombo dikem bete. Mutombo dikem bazaka congolais joueur moko basketteur moko mulai, bazaka mulai. OK. Moni ndenge mutombo dikem bazalaka wana ndebo yenga pena zalaka. Oh, mais pasteur yo zamula ya ndengwa. Ndebo tona sœur boye wana na sina mekisa. Est-ce que frère na yo akokaka yo? C'est quoi ça? Nalobaka na batu même dans les combats, même en politique que nous faisons. Dans les combats bato yo mona bazo sala muto telemi wana zo tutuka na réseaux sociaux. Azo ngo kop. Akobana ko finga batu nyonso. Azakuna te. Pona nini? Yo komela ye kandengo za mwana mwasi wana komeli yeke. Ah na lela yo fort osala ka bien. Azo yeba te que c'est par rapport ya makambo azo sala. Et que yo mutema na yo pona bolingo eza kota mutu musoso. Mais pona ye amoni siko mwasha kolongola bilamba, mobali na ye wana zana ndaku atuli. C'est ce qui a tué le combat. Les gens se sont lancés na biloko ndengwa. Donc bimina basi mususu bakomi si bango ba mbwana bango ceux qui avandi boy. Allez, bino bo attaquer kuna. Ba mama wana pe ba ke kuna. Et puis tant ozomona bango nyonso bazo sala wana.
C'est pas possible. Donc c'est pour vous dire quoi? Moi, si nous sommes kitoko, azaka ya yote. Moi, si nous sommes kitoko, moko kitoko wana zomona za kitoko parce que mobali na yazali qu'occupé pour kazala kitoko wana. Elle est entretenue. C'est ce que j'ai dit à un ami. Alinga komona moi si azana volonté. Azaka petit wana azana la na linga na lobi ebi mutu kawana euchi wapi. Mukolo na ye ndemtu asombela ye mutu kawana. Donc quelque part là, les robes pasteurs, ça tombe comme ça. Beaucoup bang. Dans la vie, la plupart des pasteurs. To bandi Covid, on a bandi kobele là. Aussi yoti combien d'églises y a que pasteur avant d'ici bato après ça ta babola ya église na ye. Ça que moko ya loso. Ça que moko. Combien? Ça que moko ya babola ya église na ye. Ça que kaka moko ya loso. Au pesi ça que ya loso. Oh to pesa biso to pesa ba loso combien? Tam sous volonté za même akoki ezate. Zela. Kaya kocha mabonza. Siko mabonza wana asala ka nyonso wana azwi a sauter nango boya ke nango na mangenge nga sauter nango nzambe zwa. Et allez banjelo bayambi yango. C'est quoi cette histoire? De les au sambela wapi. L'église compliquée. Religion compliquée. Religion compliquée. Ba o to sambela kana bango ba yebi. Très spirituel na. Na lobia. Ba oya ba tu ya ba religion compliquée. Ba yebi place. Ba zolu yeba ke wana frère na biso. C'est quoi l'avantage de la religion compliquée? Bango ba di wana frère na bango. Ouais, ba yebi. Yo kanisi ngana sambela kanga mo. L'avantage de la religion compliquée, c'est makambo tozolo. Sunga ndeko na yo. Salela ndeko na yo bolamu. Kobo mandeko na yo te. Mais yo kotika la kaka awa na Kishasa umona ka pasteur moko azotambola ndenge sonika futa zayi kotambola. Azotambola wana bazobenga ye général. Ozo sentir penza ke ye wana zole. Mais combien loso oyo opesa ba? Ezaka kikaka bango venez amenez dans ma maison à manger wana pona yo na moi na ba membre de famille na yo, mais c'est pas ça. Les disciples avec Christ balobi mateli kanenge to sololi belebo batu balimbi bazana nzala to tika bango bakende ko lukelo kwa kolia. Christ leur dit bako kenete bino bolisa. Alors merci honorable, on est comme une sous-prédication na lobi boy. Quel est le désaccord entre église catholique na l'excellence Félix? Parce que comment il le cola, l'église catholique basa contre le pouvoir de Félix. Mais tu vois comment on a évêque métropolitain Fridolin Ambongo par rapport à discours on dirait qu'il y a la contre Makambo il va malheureusement la tractation. Heureusement que Monseigneur allô. Qu'est-ce que j'ai dit? Les cardinals. Allô. Tant au cardinal à lobby, il y a mon quoi lobby qui est numéro 1 de l'église catholique. Je suis très heureux de recevoir ici à l'archevêché le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président, il faut insister là-dessus, qui est un fidèle de l'église catholique. Et comme il se doit dans notre église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. C'est la moindre des choses. Et il est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque, pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge qui est désormais la sienne comme un homme politique, mais en même temps comme un fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu,
comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Alobi, relation, basana relation, de très très bonnes relations. À répéter en haut deux fois. Très très bonnes. Naloba Kanabatu, ne vous attaquez pas à l'Église catholique. Bazabatu. Combat même tango yokaka, balobaka ki kabunda alobaka 50-50. Oui, 50-50 nana. Si vous qui balobi, tozonga na vidéo ya Jamar. Il y a 50-50. Donc l'Église catholique mérite 50%. Il y a pouvoir. Il faut na katia koloba boyo kelaka. Église catholique. Parce que nangonga wana l'église est belée. Bazali kobata. Kobata. L'Église catholique s'est assumée. Ba pasteur muso bazo attaquer l'Église catholique. To sala marche na ba sango. Na ba soutane. Je vis comment bazo beta ba sango. Toyoka ba jeune oyo ba jeune ya pepper de ndenge bazo kanela bango soki ozwi sango memaye bazo sala bareni. Et le lendemain ba tata na biso ba sango ba betam. Et aujourd'hui et cause la soni bayoka biso pouvoir oh c'est la victoire de l'Église catholique, c'est notre victoire. Vous n'allez pas écarter l'Église catholique. Opposition les matières, oui, nous sommes si n'avait pas la volonté. Combien d'églises qu'on avait? Combien de religions? Oyo église catholique et balobi, lobi toko tambo la boke penza, place à kosambela ko. C'est la première fois au monde église catholique et ça les logo. Ah wana Congo. Mais il faut respecter ces gens-là. Et ça n'a pas chôle oyo babandi ko attaquer. Et ça n'a pas mbongo wana babandi ko attaquer. Et quand il vous dit ça, parce que Bakuta n'a pas chef de l'État. Et jamais le chef de l'État n'est pas accepté que Batouba s'attaque à l'église catholique. Bango va zolo belle élection, ceux qui va le belle élection, ngana lo baki na bango non. Pour le moment, il ne faut pas troubler Batou. Les élections va organiser, ils ont un processus à organiser. Vous n'allez pas faire pression maintenant. Préoccupez-vous, il y a social, il y a que gouvernement et puis il y a Batouni. Même les lobakolo que gouvernement bazo ka ba membre de la société civile, je serais d'accord. Balobi les politiciens les libanda. Bundisa bango ba na ko bundisa bino. Yoka place na lobi na ko bundisa. Pena nazo confirmer que na ko bundisa. Admettons que tous ces opportunistes au bazaki ko enregistrer biso. Bazaki ko traquer ba collègue na biso. Bazuka bango ba pesi bango ba ministère. Mais attendez, combat moko au saganata. Parce que pendant qu'on faisait ça, il est avec Kabila. Donc, bango nde bakela bango ke allez, bazana stratégie ya caméléon, ba combien c'est comme ko ba changer. Ba combien c'est ka ba changer et puis vous récompenser ba. Quand est-ce que la constance payera? Quand est-ce que la constance payera? On va accepter les lots. Est-ce que vous avez dit que zana ba kombo mususu ceux qui est bimi na liste ya gouvernement ba congolais ba ko marcher? Pourquoi banani? Pourquoi banani? Pour ba olela pe ba poste ba tout ba olela ba poste ba tout nyoso. Sadrak. Bon, on a comprendre parce que au moment où ba vient avec belé baza ba to FCC. Il faut kaka o sali la bango moi passer na masolona député. Mais yeba que ba vient na yo wana ceux qui kombo ka kebi ba congolais ba otomo. Ba pe ba onyongela o. Hein? Nga na zana problème te. Ndenge na zaliao. Kokanisa te que na zawana c'est la vie ou la mort. Ceux qui n'a bimité na komidi mbika, c'est quoi ça? C'est pas ça. Mais d'autre part, ce circulait que ceux qui chef de l'État. Yoka, ceux qui chef de l'État. Le débat, Mikolo, sur le débat. Doucement. Le qui peut répondre. Il faut la clarifier. Mikolo, honorable Alingi, tu vas comprendre que Monsieur Tambo Eliezer, l'honorable député national, Azan a besoin de comme ministre. Ils ont négocié en moi. Naza, député national. Meilleur élu à Lukunga. Lukunga a une circonscription. Meilleur élu en absence à Batou Soussou. Cette fois-ci, il y a un candidat qui est Gozala. Mais il faut que Bato Makasi Bayana Lukunga. Baishua. Bao balega na Lukunga
les gars peut-être 7e, 8e, ceux qui 10e. Mais c'est un meilleur élu. Je suis député. Mais soit-il est le chef de l'État à l'obité, mais c'est un bout. Tu peux servir la République dans Sikaboui. Ah, ça va être oui. Mais exactement que dans l'Union sacrée, ceux qui c'est quoi ça? On va servir la République, on va soutenir Baoba Kobim. Mais ce que nous voulons, pas bimisa batumogo boy. Yango mikolozo cha mutu to moni émission na nakatiote ndoko lézère. 10e rue. Télévision 10e rue. OK qu'on négocie na 10e rue au PC élément na moko boya. Émission na Kalosa la Félix. Félix ça va tout le monde yoka. Moi il m'a donné zone apena que na wala mutu na biso. Soki chaîne wana botangi zotia. Ngamoko na landa ngote. C'est que batie kaka, nous avons quand même un parcours. Et le Félix qu'on voit avec moi dans la vidéo, ce n'est pas le Félix d'aujourd'hui. Waneza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wana secrétaire national. Il y a UDPS. Et l'actuel n'est pas mon ami. C'est l'institution président de la République. Oh, Dozanaye, as chef de l'État, a commis chef Tala, a incarné les 80 millions de Congolais. Béton. Et même Ngaï, Namona Kaye Kana télévision, Mukolo, Dokendaki à lancement ya travaux. De Namona qui est, Ngana Fandaki, Tozaï na podium, Yazaloko la Kuna, ceux qui na 10 mètres, Gena Vandi. De Nazota la boue. Et puis on ne doit pas prendre le chef de l'État pour son ami. Chef de l'État c'est lui-là que vous voyez. Alors, merci beaucoup, Balandignon, Soya Masolona député, Binomoro Bolandi. Donc, comme j'étais déjà dans l'émission Nabiso, ça en est fini pour aujourd'hui. Avant Tokabwana, Chadra, tu as quelque chose à ajouter avant honorable appel sa mot de la femme? La mot de la femme, on a une honorable mot pour la maman, pour la yo. Définir moi si. Pour sa définition, oh yo mon nom de la moi si. Ok. D'abord, moi de la femme, je suis contre Bateau Bakanisa que moi c'est à faible. Oui, sur le plan physique, il y a Makasi, Bakela moi si mais sur Moutou, même beaucoup présenté mission, les téléspectateurs, Bazomona, Eliezer Azosala, Yozosala, donc ça se crée. Je suis très pauvre. Moi si, selon mes temps, Boganga bien, et le Gona Linga Koloba. Moi si, Ezaï Kela Mumoko ya Maïle Golegaba Miba. Moutou Abeta Katinanzambe. Wana Mobali Kao. Ozomona même Nenge, Omoni Tokosaga. Basi na biso ozomona yonde yanke ozawa na totoni sa bakoda soko linyi omona makofi yo okotaka mama simyango même nedo yaka wana oh chérie le travail était je me sens fatigué azotala azomona bébé parce que masolo moto abeta kati na nzambe donc wana otandami zo tala nzamba zo tangisa ye même ndenge mutema na yezo beta abi omoni ce que omoni mutema yezo beta bo. La femme, c'est une créature. Elle va comprendre. Et ça, supporter. Mais la femme supporte pas parce qu'elle a zoba. Un jour, c'est déjà arrivé. On dit que Mobali, Abimanandeko, il y a moi sinaï. Ok? Er moko ba gerango na ndenge moko boy mutu azomona lokola buzoba lokola soki wana azoba te moi si bakeli na ba capacité mutu mais yo mekaka ke ndeko ya mobali abimana mwasi aya na ye makofi d'abord ko bima et kozala lokola et ko embraser tout le monde. La femme c'est ngana mona ka lokola ba mama na biso er moko c'est parce que ba miye bakate yango moni ba yembela ba tu misusu bazo manipuler ba. Non mais attendez, Samson, le tout-puissant Samson. Moi c'est Ayagaga, elle qui c'est le boko boy,
chaos. Nzambe tango akeli Adam. Alobi faisons l'homme selon à notre image, selon notre ressemblance. Ça c'est la Bible qui dit ça. Bakeli mutu na image ya bonzambe. Voilà Genèse combien? Akokani na za pasteur te. Yo ke me vérifier. Alors, sikoyo basi bakeli mutu selon l'image de Dieu. Balobi non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Babimisi moi. Moi ça y est. Oui, a détourné mutu na oyo nzamba aloba na ye. Nzamba aloba na ye tala lia bambuma nyonso. Mais wo wana osimba te parce que mukolo kosimba ngo kokufa. Moi ça alobi te chérie. C'est très gros moi. Loboko awa ezape place à mabete. Awa kaka. Ouais, c'est-à-dire après mutu akeko bata. Adam, l'heure du rendez-vous avec Dieu. Place bazali kokuta. Aye nazo mona yote master uzawapi parce que nzamba za ko benga Adam master. Obina yoki mungo na yo na bata. Alio salinini. Olembo malobi mwasi opesa kinga. Donc la femme eza biloko moko tala ba pays bakambake pa basi. Kimia ezali. Kimia. Bitumba ezala penza te. Ezala penza te. Kimia. Donc ba maman na biso la femme, il faut qu'on bandale l'autre en ozolongwa awa. Yebaki nzambe et moi si beta katina nzambe. C'est comme ça que je prends la femme. Je suis toujours très contre ya basho balinga ko salate mais qui sont là la parité toka bola toka tant batu bazo bunda ozo yate. Yo pe ba pesa yo. Alors c'était Eliezer Kazam face à l'honorable Eliezer Tambwe. Shadrach Balabebe, ebisi bangoni na vana sukisa na émission na biso. Ya koloba mingi ezate, topesika honorable Eliezer Tambwe po charmant merci pour l'opportunité de pesi ba jeune. Ils ala boye, il y a pas de succès sans successeur. Tango zo mateza roza na podium moyembo yembi, yo ne call album. Mais ba rosenga pe mutu boye pe ko tacha vocal mata beta. Atiri pa beti, il a dit pendant ka considéraka ba jeune, et pas ali mutu parmi batu oyo, là il faut le dire. Oyo azo sala mambo belé ezo mona batu ba ondima et ba félicitations à bien honorable les autres me pose. Pour nos internautes, likez, aimez, partagez ba émission na biso. Tant bozo commenter, ils ont perception sous force. Tant bozo critiquer bien les heures pe kuna ta longwa. Oza biso perception sous makasi ah chadari pe kuna yo pe côté la ka tant ba lo ba ke ils ont perception makasi o liker suka nango o partager boza na ba groupe ba WhatsApp o partager émission et tamboli ndengwana et puis suka nango bo s'abonner. Pour nos gens de la télévision, allez, émission, Nabino Bolandara, Masolo, na député, yango to conclure yango lelo. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis merci et ciao.